Prenez pour ça déjà connecté c'est Tindika toujours avec Yannick Stopira ou Yabina Yannick Stopira mais ça toujours que c'est ça surtout ma bête Tindika ndé makambo ya vitesse la ah mais ça bande ko boza libana botala kanga babi venanga prêtre quoi refait qui sombe très fort refait qui sombe papi Kelly refait qui sombe na papi Kelly pour la moi le sous venanga au galang Lord quoi Michaka motema bijou tati Londres dans la Yabino malade de Londres les champions boza toujours connecté na kata Tindika bon ça jamais décidé na kati Tindika neto sur la Yannick Stopira lelo on va même activer cette mission autre bossone ba détenir surtout boyoka ah na kati émission na biso to sola naé par rapport à ma solo par rapport à évolution tout ça déjà nan dekolanga ah bonjour ndekolanga journaliste ya propre ya couleur bien le rôle à libumamu sélecté à palais quoi donc Yannick Stopira il faut que se passe pas bateau libanda Yannick Stopira nga blanc na Mosaka le fils aîné à Blanchard Mosaka yeyo blanc na Mosaka kombo wana ozuka ka sirno to beza pena kombo no botami na ngo expliquer na bato bata biso libana en réalité biso de la famille Mavuzi Mosaka au Blanchard Mosaka tamso abeta histoire ngo te kombo na ye Mavuzi Mambo ngana kombo papa na ye donc Mavuzi Mpembele to la famille Mavuzi mais Mosaka eza le rôle donc na rôle ba deuxième nom ou comme le roi sirno ya famille donc on parle Mosaka c'est le nom le plus grand la famille na biso mobile comme peut yebani makasi yebani donc marque ya famille et comme papa Mosaka alors le roi père na nano akufite donc ba ke ba mapangu na ye na comme na capacité ko hériter ngote na bakar na ye donc on a mo le roi za vivant et le ngana ko hériter pour l'instant c'est son nom ya ngwana Mavuzi eskali na chic blanc na Mosaka o ba to ba retenir donc na hériter yango na nkope na donc qui est que fils aîné descendant valable na pese fe nanga mbote na bika otala biso otala pe mission nanga trop quoi fe nanga les paroliers na pese ba mbote belé tozo ngana no afa to kota moi kati boza combien moi ça privé mais to kota moi moké par rapport que to ndima peso la sol boza moi na et puis otikala koloka jamais faire le bilan on a des missions mais le lobby boza combien c'est pas vieux bon pas vieux toza mi balé pas père toza mi balé donc ngai blana Mosaka na sarnir à la blanche Mosaka on a bakissé lelo na émission na yo donc sarnir à petite sœur na place ozali banda lelo yo pe comme na yo sarnir à la blanche Mosaka n'est pas mère netoza moi belé mère aboti Shadrach maman aboti Meshach aboti Liliane aboti Grady donc pas maman te mais pas papa to ara de ngana leki na sarnir donc et car goût to ara ngo diabota na retard na boti na tieto 19 ans, mais à 8 ans, donc petite sœur, on a route Saranir à la blanche, Mosaka place à Ali. Big bisou bébé. Bah, on a un micro là. Oui. On a confirmé que c'est fait dans Bakoko. Oui, vers la Corona, les bossos Blanchard, Mavuzi Mambo, Combo na. Moi, biso Bakongo. Le roi y a personne à l'omba papa, on avait moi dans le bosso avec ça combo Blanchard, Mavuzi Mambo, Mosaka, grand jogo donc 10 ans après, bon, on est à Barcelone, grand joueur. On a âge. Na minute so petit a kokisi 10 ans donc si to kuma ba 20 ans les gars vita ba mazembe ti ba elali adusula ba Barcelone donc na cheka ba 20 ba 10 ans après donc wana wa manzambi grand joueur ya fo yana teka ke dans âge ba 10 ans wana au moins association moi bana ba yo somba yo to yo somba e na zubeta msu fei moi grand dribbleur. Merci ami Mawe tu na Londres bela dinganga toujours ba mbote na bino et puis na moni tantine mando munde ke na Hollande Tantine Mado Mundeke na Hollande, na mon peu sous fait dans balobi, tonton Diafro Bokofo, mais c'est le maire de Lille, Babi Bambotine Beli, Nathalie Mundeke est très forte. Tous on a par rapport à Yayu Moko, évolution na yo. Et au petit détail belé belé koza mona, mais posa parole, ne mon avis na o, père na o. Oui, na commis trop. Na bakino. Yo salinga mabe. Asalinga kolo. Asalinga fimbo ya bakanza. Fia mawema nakala mona temese na TV alu bakaza parolier na mona yo mo muto pesa ye oh mais wana petite sœur na ngai bolimbisa na bengo petite sœur grande dame mais je transfère ça ali grande chanteuse la plus belle ya ba chantre nyonso ya Afrique comment pesa ye bela yo mo bukutana fara fa bozo pesa yo kanga lonte mais je trans la plus belle ya ba fille nyonso africaine 5000 fois plus que Yemi Alade na beauté na chant ayebi ke blana Mosaka osalinga mabe bakanja c'est blana Mosaka blana Mosaka mamo pesi batunzo to malile à part santé mo bakando pesa sunte moni bo chéri coco déplique
alingaka na yemba baba alingaka na bina bolingo na yo ezalaka nango feri sisama matakita na bolingo ezalaka te yo cabriole sans baguette arrière ya batonda ba full option soki tokangami ye na poto akotisi traction apatinaka bien surtout na marche en arrière ya bananga na kotakoli na lukokai na libongo mbongo na bare yo na bara moto na zonwa ya deja ne bala bilengi ba maître nageur bo sauver te de plus en plus na zokota na profondeur ya basasima elengezo matanga alingaka na yemba ye babalingaka na bina mama fimona fimbu elengi tindika moto akosakana kisombe watalo prêtre tindika ya rifin kisombe papi keli moto akosakana te mima wetu bela dinganga basere na ngai ya mikili kitoko wapi tande bayokela bino zuwa bozongenga koleka sanza boliaka na kadasa bakosila no mpe poison mpo bozoleka erope bamomi ebele na kitoko donc bela dinganga mima wetu blana lelie baladikanga mima wetu blana lelie wetu mima moto akosakana te wana pesi baflana nga chéri coco chéri coco moi je t'aime chéri coco pourquoi tu es parti chéri coco allez rêver chéri coco oyi place bako euta ezali imagination ya suite live atomoni suite live eye fali poupa champion du monde fali poupa champion du monde aye kaka le seul congolais beta compétition mondiale donc bravo pour na ye donc fali poupa era na suite live na tali na bi ok ba ko tricher za mabete ko tricher fo za maele réponse ni on cha fali na benda siko plan wana chéri na ngazali mboka ba chéri siko uta siko na idéologie susu featuring ya Stroma ya Magic System na soprano chéri coco moi je t'aime chéri coco pourquoi tu es parti chéri coco de la bena maïla mais moi ça n'a des plus coup de chapeau bon chanteur la voix la plus mélancolique de l'histoire du club on a pas fait nanga chakulenda donc on peut simba mais tout le monde a trois d'auteurs wana ou bien auteur compositeur depuis depuis pas alinga pas le ba parole tu dis que Fabrice c'est moi le ba parole na e na bi ozela ba congolais na nini papa wemba kufa pour me reconnaître que oya komaka eza nango gravité namona ngo na mboko franchement natamboli mo ba cette fille africaine namona ngo na mboko parolier aza parolier chanteur papa wemba koma Jean Goubal na album na ya koma baloko akanza c'est pas grave mais to bundela ngo to sala union série mo robo ba fena so ba Eldorado ba Pascal po ba Vigas ba benga biso to sala union ba parolier pour to lutter contre le to teka sunzembote et comme que to pesaka ba komi biso ba auteur mais lokola union ba mpia kaer moko bomona mtaki abendi fai pa fali na kuzu abendi pa fere na kuzu po bana batanga chiki donc yango ko pango daya mais masanga depuis fa sali to sala ba bon moment taka to 25 ans ya rebosser ouverture album wana et manka promotion à Julien Kitengela musa disque wana album e manka promotion mama na ba mélodie donc to komi trop obiga loba na benaka image a na biso image a père donc kolobeza kolobana ko komeza ndenge na famille herba botaka ngai ba ekolisa nga ko vanda kimia te iloba laksa nga ko loba ko tanga na prison me ko pekisa nga ko loba te parce que quand je te parle de Mosaka c'est l'homme le plus bouchard du monde, l'homme le plus bouchard après Jésus-Christ. Donc Jésus n'a tiré les mbanga pour Jésus batunae pas Pilate. Est-ce que yo ne mo konza ba yuda lobi soki na loba ngondi matelo wa yo moko mo niveau mbanga siko vinga na héritande idéologie feza la fier soda na yo yeyo blana Mosaka na hérité la mbanga père na collection na Maroc wana pesi ba mbote belé yi pa hôtel biso minute ba bele ba hôtel biso libanda wana sénateur baba bazo na Paris mutu na kati ya palais et pour na keli soka na Londres wana malade de Londres les champions na monio na moni Élysée matondo mama na grâce bosa ebele boso tala biso na ba mima datu boka déjà bango déjà monsieur comme tous les deux bango par rapport à ça oui bah bien boga beauté tout normal et là on est quoi empêcher na musique qui a évolué ma carte pour ça na commoder que vie déjà ça tout le monde a déjà que non moi na vie moi masala comme pas na facilité yo sala kuma tabiso na journalisme sala na moi na monsieur fait na biso intel a pas s'imposer on a pe moi na jouer moi bima s'imposer on a pas monsieur bima s'imposer parce que yo
veno prêtre ya kosakana te ninga masolo ndule yozo bimate pourquoi bon plaisir na ngezaka ke soki na bimate c'est que bandalo na bimi po sito etala mama kasi donc et toujours bimate par rapport que non moi l'idée moi ya munene ata pas hérité wata bazawana bon depuis qu'on a pas massa na fabrice massa no moni foye baka moto simi mandoki batuna age na été Fabrica c'est un leader, Deflex c'est un leader, Robino c'est un leader, Bébé Chanda leader, Innocent Baloum est leader, Moutasi Mandoki batuna agité sauf que hein ndenga na comprenant ba masse belé na ba vie belé ba so ngana ba mouvement na bango po ba fula te mais po ba exploiter na koma ngana le roi Congo ba comme ça na ti Congo mundelo ya koti abaki chinois koti iranien ya koti abaki libanais donc yemo Congo immeuble était le côté donc ba comme la tellement comme oli moi na sort au nom de Guégué parce que ngai na boy na tanga kombo prison sort au nom de Jésus-Christ c'est mota ko saranate sort au nom de Jésus-Christ c'est pasteur Moïse Mbiye ndeti ko zo mona sanction zo bima ba sanction zo bima na bénédiction ba leader tous les leaders faut que tamarambo pour moi na bango mon père a beaucoup travaillé pour la musique congolaise 21 ans ya ba avant mbanga ya robunde la musique congolaise contre ba nigérien contre ba ivoirien donc na récompense wana papa chéri faut que tamarambo papa chéri faut mwana blana alembi côté na ba récompensoni mwana mosaka wana wela zandu awela victoire papa chéri ngana posa ya méganité o amérité ata ketch papa chéri apeso ketch o sala na BCBG tu passer na BCBG o ba o sala wana ba zuno ketch o soit ketch o de la nini lo nyo kalongo yembisa papa so je star yembisa lo la mwana est-ce que lo la mwana la kamada nyo kalongo tiens a récompenser ka mwana ya nango rien et papa chéri bali ma mboka balelo ngabe ngake papa social obité tous les missions na Congo ya mbongo JB même ba leader ozo comprendre bo pourquoi banga mwana on va tête na OK que tokota o intégrer pour net maison mère net BCBG net ta carte to bula le rati na mutu na lela ba mouvement na nyoso danger tous les mouvements Congo betara musique bien wana tout ba papa nanga mais problème na ngo ce zani mutu na ngezani na guerre banzembo zo bunda na mutu na atteindre 5000 chansons c'est faut bima et bima ka quand batu pe otanga bango na ba Fabrice ba Robino banani baza o ke donc cheke ba génération na bango ba kanga me pas leader mo après leader ani ba bimi ba s'imposer jusqu'au dans les néa ka boya pour s'imposer bazwa ki chance wana parce que ba leader ba fungwela ba OK moni musique za boye mbata nga otanga na mboko ba faux chanteur pe ba bima ba renya oleka ba grand chanteur na otanga kombo te bino boyebi na mboko OK ce que ba professeur ina ba otela ça tout test na ba orchestre avocata ebele ba bima te po ba mission ebele ba parola ne ba produit ba bima pe ba danger. Vous comprenez? Mais et le moment où on a parlé dans la monara, n'a pas tant dans la bouille. Pour nani? Dans l'équipe à mouvement là, tout moi j'ai fait un ancien de caractère latin. Ah bon? Dans l'équipe à Rambo. Nani non réception. On a eu après on m'a côté mouvement, après 3-4 jours na côté mouvement, c'est la tête c'est Libanda. Dans Libanda ya Villa del Pirlo, on a sa tête c'est Libanda Villa del Pirlo. Beta na raconte na Rambo zakinde no kota la tête c'est l'ente bonne zakinde no Rambo azai ko beta crable na ratia na Villa del Pirlo. Ngana été c'est ba mettre ba ko tsangai. Ba jomo bando sala ba bulo na Villa del Pirlo, ba mettre ba singa ba mettre peintre ba nini ba obika ka ba homme du chantier. Ba singa ba bi pasulelo moka bo via zawa ba changa bo yemba via zawa na akoyoka. Nicolas se balance de bolingo Yozeli singa vula ebele ngana patiente Lokora batri so bazara kabozonga mwana zambe ya jamatundu Vepena vandi pena voilà je comprends mawa yawe Yoke oli mwana yo yoke oli mwana yo merci dans l'eau on peut la côté un mouvement chant oyo à part chant oyo choc vous avez après ba omba bien ba seka ba mineur on m'a côté après 3 jours à la côté ils ont ça que vous melade kebika ya mo na BCBG be ba ina casser la tête VP allez le on est tellement vraiment la zanga la foule et père moi zo boma plan au sous-bête borwana Yangaime banalingaki yo mais mon plus grand effort na kokaka te kopimi c'est ce que je raisonne à mon thème papicho moi cantonné awa
nazongela ndako maya miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosinga na baserment d'amour oyo ekomakata epai ya nzambe yo nyokoli ya ngai motema yango kobaremplesaka te na se ya mvula na kotoko poshok eleki makasi kosalanga mbala venanga mopao malgré mais ato tia na prison pasanga la ravia tia na prison mais ezana mamandule prison te na minute oyo ezaki vienenga azana la belle aza papa ya la papa kulutu na miso aotalo songa produit normal bon ko produit na la belle production jaloux prod belle la très efficace na pese mbote na Swiss place azali mais pia ko aider peta msu petit moi 5 chabeza a osata promote azaka papa bakera ba papa na koko tango te JB c'est mon père Kofi c'est mon père Wazé quoi mon papa Vincent surtout papa la ngawera so la mien type de JB mpiana papa donc na minute o ascension zo salama loko la ascension zo salama oza na posa libanga na nga mtope sa numéro plus 243 89 130 30 59 plus 243 89 130 30 59 donc so bengi mamo zibla na mosaka banzembo zali beta na fourmi ayata mukie parlo si vous voulez ça ngata email Philippe na Belgique